www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec la mine d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege moyo lele kembo yo mama alege moyo lele tobine la gangolo na ozana kembo alege moyo lele poto na ozana kembo alege moyo lele Final ordem.
wamesunda. Wamesunda.
Thank you.
ezali lokalo na ye. Amen. Liloba na Nzambe elobi na circonstance nyonso esengeli na biso tokumisa Nzambe. Naza kosenga mwana na Nzambe nyonso oyo aza na kati na sale oyo soki oyebi Nzambe na yo malamu na kolinga te netindika yo na makasi. Mais soki oza mwana na Nzambe oyo olingaka Nzambe mpo oyebi Nzambe, mama papa soki okoza kolala fanda po tokomi na moma ya losambo po tokumisa Nzambe tosanzola Nzambe. Soki oza kolala na likolo fanda bisika ozali okobeta maboko na yo okoyembela Nzambe bien-aimé ete Nzambe ya biso akoki na lokumu akoki na masanzoli. Soki tozali na kati na bosika ndeko ezali mpona liwa liwa ezali mokano na Nzambe eza mpona moto nyonso ndeko molingami na ntango oyo tolingi tokumisa Nzambe. Soki bana na Nzambe bazali na kati na bosika nalingi tobetela nkolo na biso maboko betela Yesu Kristo maboko betela maboko kota aza na bomoi betela akoki na lokumu kota akoki na masanzoli. Liloba na Nzambe elobi na circonstance nyonso tokumisa kombo na ye tosanzola kombo na ye beta ntango oyo esika ozali merci beaucoup. Donc, vous ne saurez pas encore. L'instrument est sorti. Mais quand on a fait l'instrument, ça a quitté. L'instrument a dit que ça m'a beaucoup d'ailleurs. Et ça m'a beaucoup d'ailleurs. Et quand moi, on a ça, moi, j'allais. Amen. Oh, Jésus, Azali, Awa. Jésus, Azali, Awa. Jésus, Azali, Awa. Nabiso, Yasoro. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, na biso oya solo, alleluia, alleluia, pasteur naye mais nazaki lisusu pasteur ete tokolaki bakamarade azali kolinga kosala nga baplake tro sele oyo donc vraiment nazaki mpe kokomprendre ye parce que alingaki baplake makasi kosekisanga makasi mais ntango nayebaki akufi esalaki ka pasi elingi nayebisa yo akufi kati na bosango mukolo ndeko azokufa mercredi bakendaki na ngomba mpona kosambela na mama na ye na loki na ye na bandeko nyonso oyo bakende kolongeloki na Nzambe ebasilisi prie na bango na kozongi akili place afandaka epo mama leki na ye enye na mutu wana ntango balali kolamuka na ntongo mama leki abongami na mobali te na bana bakendela
efficace. Le point est que la nana, pas bien d'aller, venez-là, à le bateau. Ne pas que le retard va vous dire moto, à l'année, qu'on a la nana qui a failli à profit. Moi, je connais qui savait que, nous sommes de la loi, à l'époque, avant la coufa, il va qu'on y change la vie. Alléluia. Il va qu'on y change la vie. C'est pour ça qu'on a l'assemblée. Dans l'idée que même le temps de besoin de la caméra, tout le monde a dit qu'il y a un second. Pour le coup ensemble. Tout le monde a dit qu'il y a un coup ensemble. Il y a un monde de venir à lui. Zande ala na logo. Mwani mwana zande ala logo. Oyo nyonso eza mongula eza bosika na matanga oyo. Pote oyo akufi aza mwana na Nzambe. Amen. Na bongo mwana na Nzambe na kolina na benga pasteur Didier ala kopeto ya bona kote totika moma ya liloba na maboko na ngolo. Olo makomezo lobete na ba circonstance nyonso Toti ya niluba na yo. Nzambe na bomoi tikete tango esi bamepali na yo. Osangisi biso pamba te. Epa na yo azar ezalaka te. Opermetaki makambo oyo koma na nzela ya makambo oyo tokoka mpe koyoka liloba na yo. Nazondimisa mete na pokwa na lelo loba nyonso bima mpo na ndeko ya kufi te. Po te ya kufi esesili mpo na ye. Les années pour la biso bakutikali na bomoi yo teyaka malamu motei malamu koleka bato ezali mosantu teya biso kote biso mpe tokomisansere na biso lelo ezala ndeko lobi ekozala ya ngai lobi ekozala ndeko sokolo bakala me na liloko ya poko na lelo to ya butwa lelo ezalakisi biso ekoka kokomisa banzela na biso dispose mitema na biso kote tokoka koyoka yo tokote lokola moto moko Yesu lobiete lobela bisokolo Yesu. Amen. Est-ce que c'est le Seigneur qui a dit est-ce que c'est le Seigneur qui a dit c'est que c'est les amis on va tourner la beauté de nous mettre dans le corps pour le coup na kolo. Et dans le corps pour le coup na kolo. Et c'est bon. On va dire la vie aux ailes des hommes aussi. Aux ailes des hommes de Dieu là, il est pas tranquille à la vision de là. Ok, c'est la vision à Yébatinza de Madame. Et mon ensemble de temps pour faire la Chicago. On a tant pour la vision de l'ensemble. Chicago, il y a une pesa à l'animé moko. On le sait que là, il y a une macasse. Mais c'est que la vie de la mort de l'ensemble de la Dieu. Ça, c'est la vision de l'ensemble. Merci, l'homme de Dieu. Amen. Oyalali aloba. Amen. Merci. Allez. Nalobi oyalali aloba. Amen. Andimi amen. Donc on a raté la muka. Dekola biso oyatiki biso asali voyage a précédé biso. Oyaza mwana na biso. Oyaza lady azayaya epaya basusu koko Congo na eser perdela sata toyebaki ye azalaki kati na biso toyebaki ye na badefo na malamu na ye lokola moto nyonso azangaka kote positif na kote négatif ndeko atangi baklase na ye asali oyo mpe moto akoki kosala na ntango oyo nzambe apesaki ye le seigneur oyo azali maître ya souffle ya motu nyonso asepeli azwa ye na aire na seconde na jour na moment na période oyo nzambe asepelaki amen bible elobi nani oyo akoloba eloko ekoma na vie ya motu soki nzambe apesi nzela te biso tozokumisa nzambe parce que mwana na ye berdela
akufi na kati ya koyeba Nzambe. Akomesa lobi esengo na mutu oyo akufi kati na koyeba Yesu Kristo. Ayebaki Yesu, asaleli ye, azalaki na biso, engana na bandai kotumola ye mingi, na bandai koloba zotambola, loboko wana kaka ozongisa yango nsima, ozosala loboko ozokombola prince nyonso. Wana ya lali na kosekala papa tika komonde motumbola kaka biere, loboko wana bendaka kaka boye. Mokolo mosusu tomati na ye zamba na luzizi la kobondela tozokita ye azalaki lesheke ya bato nyonso. Nga alobi lokola nga naza molai natambolaka mbangu, soki naobi natambola ye nde sikoyo akoma lokola paster. Esekeli ngai lokola naza paster nazala na nsima natalaka ye azokende kaka boye. MC okaka na nga namema yo obi papa tika otumbolaka ye obi okokita obi na okita. Alléluia. Vraiment azalaki moto ya malamu oyo asungaki biso epuis ndenge okosali na Nzambe alobi Perdela akomaki mwana ya bapaster na baprofete na baapotre. Alléluia. Mwana ya banganga Nzambe. Donc lelo biso tozosepela parce que ngai naza mosakoli ntango nabondela bi Nzambe olongoleli ngai mwana boye ndenge nini ye oyo alobaki akosunga misala Nzambe akosala boye olatanisi nga mwana ngai Perdela. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Parole du Seigneur. Bien-aimé, exhortation à la thème de Rosalie, es-tu prêt? Est-ce qu'on y donne ça? Es-tu prêt? Ou es-tu prête? Nasimale okela moto, apesi moto mibeko, tango moto abuki mibeko, koyo ayebisi ye. Oundaki na putulu, okosonga na putulu. Alléluia. Nyonso oyo tozali nango eza mabele. Même libende, ata eza libende, soki eumeli mingi na se ekepola ekomi mabele. Donc nyonso na se nango eza mabele. Même moi na ye unique, le fils unique, oyo moi na ngao na tie motema, esengelaki atosa a obéir na ordre divin oyo le Dieu poussière te retournera dans la poussière. Alléluia. Nzoto esengelaki etosa mokano na yao ndenge ser na biso atosi mokano na Nzambe. Mais awa problème eza lisu ya Perdela te. Mais problème eza ya yo nanga mutu totikali na se na moyo. Bible discussion na Amos 4:12 mibongisa na kokutana na Nzambe na yo. Yebete il y a un seul grand rendez-vous. Et ça rendez-vous il y a l'élection te. Et ça rendez-vous il y a libala te. Et ça rendez-vous il y a baptême te. Et ça rendez-vous il y a pour donner compte à rendre entre toi et ton Créateur. Nzambe akotuna yo compte à rendre. Akoyisa yo oyo wana pesaki yo. Qu'est-ce que tu en as fait avec? Atala on a pesaki yo. Osali na yango nini? Grâce on a pesaki yo. Au servir na yango ndenge. Likambo ya mawa on a pesaki osunga babola, osunga bakokili. Okomisaki yango wapi? Kote ya pe kolembisa bato. Oyo wana pesa yo. Osalelaki yango ndenge. Komomba bato. Parce que ça va nous sous matinée, il y a ça pour recevoir des gens, pour garder des gens. N'est-ce donc pas stabilité? Ça m'a fait à garder ma vie. Donc il y a un peu au coup de wapi, au coup de mobile, au sein d'un problème dans mon pays, maman ne fait pas monter ma yama, attends que Tondi y est à Soya. Parce que les hommes s'habillent, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il y a de la scène amour. Nous sommes ça. Il y a eu un créateur. Or, la chose c'est là pour à tout compte à rendre
et la vie d'ailleurs. Peu importe niveau d'études d'ailleurs. Peu importe niveau de la grade d'ailleurs. L'émotion ensemble, il y a ni nombre de variations. Donc ça va sauter à ma diplôme d'ailleurs. Mais ça va sauter à ma capacité au yapesaki. Moi, je vais certificat d'ailleurs. Moi, je vais combien il y a pas de mais ça m'a permis de l'écouter. Et ce jour-là, tu vas te rencontrer avec les créateurs. Alléluia. Alléluia. Hébreux chapitre 9, le verset 27. À combien au milieu? Hébreux 9, verset, j'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Et comme il est réservé aux hommes de mourir. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Après quoi vient le jugement. Parole du Seigneur. Dans le but, parole du Seigneur. Bien aimé, ma première vie dans l'Hébreu, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il y a beaucoup de doctrines. Après la mort c'est fini, il n'y a rien, c'est des mensonges. La parole de Dieu au plus on a eu croire dans yango, oh nous avons eu pour yango. Une version qui s'appelle sur l'Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le compte à rendre. Jugement, les amis sous compte à rendre. Alléluia. Ça va pour tout d'ailleurs. Il y a un moteur dans la mort au Salango, ça me fait à tout d'ailleurs. Moteur à paix à la paix au Salango, ça me fait à tout d'ailleurs. Coucou, attends la humanité, il y a un Dieu, où y a-t-il d'ailleurs à se surveiller. Jérémie 10, 23, qu'est-ce que la Bible nous dit? Jérémie chapitre 10, le verset 23. En connaissant que le Bible, la Jérémie 10, 23. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Parole du Seigneur. Jérémie a dit ça dit son sang de Naïebi. Naïebi de Moutouté Moutata Moussama Makolo Naïebi de Samoutoumoko Poya Wami a un Dieu à Tamoussi Makolo Poya. Et ça ne pas au lien qui vient. Namona Batoussous Palier bien amené Batolé, Palier la frise, mais à la force il y a autant de la mais force il y a pourquoi on ne va pas exalter. Non, papa n'a pas à Koufa dans AVC. AVC à Mibale. Mais dans AVC à Liboso, ça m'a dit si dans le lit, Bima, et ça n'est pas pour élever ça là-bas. Yo Bima, Louké Logana, au-delà du Banda. Le but ça m'a dit, écoutez l'Ibanda, est-ce qu'il y a l'Ibanda? Si on attend, on mire, qui courant Pékatani. Bakwa ya balabala bazoyengayenga mais nzambe esika bima mondela na bimi natandi basak na mabele alors nabandi kobondela Seigneur Dieu sanga okedo 6 angoti 5 na bandi 0 et 5 et bon na prier naza mutu na fongoli mpe misuko namoni mwa mo batelemi liboso na bazotala pour essayer à pouvoir considérer. N'a pas dit qu'on prie, n'a pas soumis, n'a pas dit qu'on va sauter à la terre. Seigneur, ici, n'a continué. N'a continué pour prier, quand on a parti il y a 4h30. Parce que dit ça, papa l'a dit sur la table. Il y a qui a dit bien, tout solo l'a dit bien. Tout petit va solo. Parce que dit ça est, à ça est AVC. Et première fois, là, on a AVC. De Kumbanga au été Gabi, au été Goye, ici ça est Bibi, papa m'a beaucoup échangé, maman m'a commis collé là. Tata moi je suis allé à la concert, papa, il n'est pas commis collé. Ma grand frère aussi basé à l'étranger, m'a commis collé. Et quand parce que le Seigneur m'a pris, je commençais à prier ça, même si là, ce qui devrait se passer et que les Galisous soient calmes. Alléluia. Mais la petite témoignage pour le baquet, papa n'a pas costaud parce qu'il y a beaucoup de alors il dit la maman est costaud, mais ce jour-là, à son côté, le baquet, à comme il
soit olemo na AVC wana makile komi kobima loboko topazo zongisa loboko makolo azokoka koavanse te po faire avancer lokolo. Et là j'ai compris que bien bébé moto atamwisaka makolo ya bato eza kaka nzambe. www.poto-na-poto.com www.poto-na-poto.com www.poto-na-poto, ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec l'ami Domvu babi moto epela moto epela na poto kembo 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 alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobinela ngolo na hosana kembo alege mboyo lele poto na hosana kembo alege mboyo lele.